Au moins, 10e, 11e, il faut que la béni, la prospère pour préparer l'année qui vient. Alors, le monde des ténèbres est s'élève pour contredire la bénédiction. Moi, je suis perdu qui moi naïe. Tu vas comme une sortie à ville pour pas kota na capable pas que moi na akuta na Jésus. C'est-à-dire sortie et endroit nyoso et ça kana miracle moko zana bencho moko. Osomona tozana des choses entrer na sortie. Donc ceux qui na entré ba juyoté ba luko na sortie. Ceux qui na entré ma mosimité na sortie faut la bénir. Et ça va te faire zobela. Ma maladie zobela wana et comme maladie moko héréditaire. Maman a fait une maladie wana, papa a fait maladie, yo maladie des yeux. Donc et ça que quelque part il y a une réclamation. Parce que les hôtels na kati ya domaine de spiritualité et là on va bengi incantation, et là on va bengi envoûtement, et là on va bengi alliance. Tous ces éléments là ils sont établis à travers l'hôtel. Au moins mutu ozo mobali ozana mwasi na ndako mais faiblesse sexuelle moko donc imaginable. Oza mwasi on vit na kata vie à fragilité. Mutu muso kabela mbongo. Au moins que maman papa noko yaya mais azo mbongo na kota ndako nganga. Pour bloquer yo de manière maboko et toboka. Les salaires des personnes à gage tombent dans ces sacs percés. Ça qui n'a pas été toboka. Photo bambango to kangango na prière. Au moins la famille va passer mon pouvoir y abi ana kindoki à contrôler la famille à surveiller kabatu. Mais la surveillance wana yende mutazo faire passer batu à sacrifice. Mutu atangi classe. OK luka musala. Aussi musala. Mais mbongo bazo futa yo. O sentir aux à l'aise. C'est-à-dire tant aussi mbongo wana ozo sentir ka ba perte. Et si na ke mutu na réclamation ya famille. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis 666 manières pour na ko baby sa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o mazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer, o bazana mikumba na bango, bo ya nango et pas Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger na ko bomba te bolamo Nzamba salinga et prophète ba opportunité pour nga Clément c'est comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse. Et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kiteke ko zana bo pété boy vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme, on a salaire business, on a linga makamuna qui est bien, mbongo pe monanaka et puis na zana faveur et pas batu tout ça na zana ba porter fungamaka en tout cas na sentir ngo. Makola mwana oyo zonga normal. Zonga abana kotambola. Bima. Libéré. Na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo salelinga. Nous pesa Nzambe merci parce que Nzambe atangwisi mwana bana nyoso o tu babota mana bon nyoso tu déjà batambola mwana nga azo tambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après que comme kolwana tango to yakani lobi no mwana nga ba mo atamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pas na Nzambe nde bokobika nazo zela bino na moto ala mabele malamu ya kolona tosala juste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier sac stylo sketch frais scolaire. Toqué na Bible na Psaume 68 verset 6 lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre ba sosonga classe ndenge yo osepumona pona kosombela bana no biloko soki po osepumone pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke ba parents na ba kufa mais Nzambe a décidé que ba parents na ba kufa et puis asipo asimba mitema ya ba soutenir bana wana batone za bisungai na yo. Pour la participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670.
plus 243 99 59 57 089. Boza ebele bokota la biso mokili mobimba mbote na bino esika bozwami matoni mingi na ndenge bomesana pe bolingaka ba émission na biso na chaîne oyo chez biso télévision. Un grand merci na babone na biso ou pe basabona déjà yo sabona na noter s'abonner pour être au rataka ba émission na biso ti activer pe cloche ya notification pour être tangu émission côté en ligne ou zoka notification na yo. Un grand merci tout d'abord la sponsor la biso officielle comme on a Jésus-Christ de Nazareth, c'est un des sponsors numéro 1 il y a chez biso télévision. Matoni mingi pe na ba technicien na biso on a comme na dit Mosolo Elias ba on a bon la technique. Il y a émission oyo baneko babolingo netoloba que awa ezali chaîne ya bana nzambe et puis lelo nzamba pesi biso ngolu ya koyambela bino moko ya basai na nzambe teme kampe ko lobela sur thème oyo nango c'est très important pour le peuple de Dieu na osinga la biso toute l'émission du début jusqu'à la fin pour ekobakisa la biso un plus l'homme de Dieu na passion beauté. Bonjour Ndeko Chic, le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup papa. Yamboto na mozindo mais quand on tika émission on a beaucoup ensemble pour que il kamalam. Oui, Père céleste, le créateur de cieux et de la terre, je bénis toute personne qui nous suit de loin ou de près. Miracle ezala en rendez-vous na bandaku ya batu nyonso bala na biso liboso ba etandomike liboso ya ba pareil na bango téléphonique tika te imparte ya Saint-Esprit o ezana biso ezana kati mabota afin que mission oyo et même ba solution na kati ya bandaku nyonso bazola na biso na kombo ya Yesu Masia tolobi bongo amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Baneko bolingo toza na mosali na nzambe awa à travers cette émission Police de Star l'homme de Dieu thème ya lelo to le belanini yambo to ko mitune ya et pas ina yo nini memeli biso comme thème pour la émission lelo. Je bénis le Seigneur. Batutu bazolanda biso nazaki vraiment suffisamment na déplacement mais na mboka nazaki vraiment na temps ko luka nzambe na ba montagne oyo na Dubaï. Je pris le temps de prier mais tant nazo bondela na moni nzamba talisinga batu bazolela maya misu na ba misu na bango nde nzamba zo komela ngai na ba écriture ya monene akomelinga likambu ya destruction ya ba réclamation ya botel. Donc thème nazo lobela lelo ezali likambu ya destruction na yepoto détruire au moins tozo kene vers la fin de l'année eza na ba hôtel ebele sa micro s'il vous plaît eza na ba hôtel ebele oyo eza na posa ba sacrifice. C'est pour cela nzamba bisinga ensemble avec les enfants de Dieu na ye na thème moko ya révolution thème moko ya réveil afin que biso na bino totelema ensemble to ba ko détruire ba force ba réclamation pe ya botel o eza na famille na biso. C'est ça le thème que Dieu m'a donné et je sais qu'on va évoluer avec ces thèmes. Beaucoup de personnes ils seront satisfaits et puis ba kozala béni. Mais moto na nzambe lolenge nini parce que to nongo to ba to kene na ba fin ya bambula de novembre kala mingi décembre peut être tout fêté année asika lolenge ni diable na ministre ko beb sa vie à balantam. Est-ce que diable ali arabat na décembre to a changé méthode lolenge ni yo molimo centre yo orienté pour que au révéler peuple de Dieu. Na lingine bisabande ko bazola nanga oyebi ndenge biso ba imet sur le monde physique to vivaka ne pe monde spirituel fonctionnaka. Cela veut dire quand on se prépare pour tout qu'elle va fête à fin de l'année. Mounio sozo luka ala ta bien asomanya s'il vous plaît atumba en fait que à survivre. De même aussi dans le monde spirituel va fonctionner de la même façon. Et ça peut encore remarquer babi tumba ya batu ebele oyo bazana ba vie na bango et ça sanctuarka na ba fin de l'année. Parce que diable a dit que fin de l'année ceux qui mutu à côté année oyo ya liboso na ye et déjà victoire. Parce que la vie c'est une bénédiction. Yango moni monde de ténèbres loko ape bango kuna bazaka pe na posa ba sacrifice bazaka na posa ba sepela yango moni ba telemisaka ba problème na kata ba foyer et là de komoka benga papa na so comprendre chaque chose na comme na 10e mois ya chaque année na comprendre te musa na nga fo beba na comprendre te même baninga auto za bango entourage ba so na bolingo na ngate même bana na nga fo ba kota ba problème ba maladie mambo ebele nga c'est oui maman effectivement monde spirituel bitumba nyoso muta zalaka nango et c'est sanctuaire donc ezalaka okumate vers la suite de l'année.
yango ko remarquer mutu mususu lo na butu olota ozana mboka moko tika kala okomo olota ozana kati école cela veut dire ba la so déjà que bazo linga ba kota vie ya pauvreté na kati vie na yo alors babi que na fin de l'année muno sala ka bilan ya ne muno sala ka épargne pour à penser année qui viennent alors monde des ténèbres et ya ka kocha ba koka jambe à travers ba botel ya ba famille na biso à travers l'esprit ya ba sacrifice au monde ba bazo bela ba kota na kata ba difficulté ba bazo ba perte ya emploi parce que diable azana posa babi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Cela veut dire la fin est toujours différente. Et ça va te bénir nzamba bon c'est bon li pamboli na virage yané. Au moins na 10e mois, 11e mois faut battre à la béni, battre à la prospère pour préparer année qui viennent. Alors le monde des ténèbres est s'élevaka pour na être contredit ba bénédiction ya batou. Et ça mutu so banda ki année à réussir te mena fin de l'année 2 mois avant l'année puisse terminer. Nzamba bongi seli mutu na victoire moko écrasante. Monde des ténèbres est repérant non pour passer tout comme à la fin de l'année, cela veut dire nous ça la azo ajouter une année d'existence naïe. Moussou a botam na mois janvier, moussou na décembre, mais tant année sili donc mounio ça a baxi une année na vie naïe. Yango tant que tozo pousse en abané, to qui ne faire la promesse. Alors diable ayaka vers la fin de l'année pour abundi sabat. Yango moi sur a perda ki moi naïe. To ba comme na sortie ya ville pour ba kota na kapel ba ke kuna mwana akuta na Jésus. C'est-à-dire sortie ya endroit nyoso et ça kana miracle moko zana bencho moko. Osomona tozana des choses entrée na sortie. Donc ceux qui na entré ba juyoté ba luko na sortie. Ceux qui na entré ma mosimité na sortie faut la béni. Yango mona ka bitumba été ma makasi na ba fin de l'année. Donc ba bitumba ba porte nyoso ya enfer, ba porte ya freinage, ba porte ya liwa, ba porte ya échec et tellement na ba fin de l'année. Yango nzamba bisinga na réveiller peuple ya nzambe. To côté ensemble, to bonde la nzambe. To luka ko bebisa ba force ba réclamation. Parce que dans la réclamation dans ba likambu ezali demande ya restitution. Donc mutu mo zo ba ke oza mo no botama libota na bango na makile na bango, ba so réclamer que yo obalate, ba so réclamer ko botate. Baso réclamer que ça na bonne santé. Donc et comme le gars mutuma il a un droit sur toi. Osomona. Et ça na batumuso bota famille makelemba et salama na famille wana. Mama botio aliaka mwana voisin. Mwana voisin kufa comme na tour que année de 2023 ba komi ko réclamer yo pour kufa. Osomona mon frère. Donc tant baso réclamer yo kufa, il faut comprendre qu'il faut ôter la prière à travers l'orientation nzamba pesinga ba sujet de prière. Na ba vexé biblique. To bonde na ba to fait que ba na kata bitumba. Et ça ba te bela zobela. Ma malade zobela wana et comme maladie moko héréditaire. Maman kufa ki na maladie wana, papa kufa maladie, yo maladie des yeux. Donc ezola que ça quelque part il y a une réclamation. Na kati ya vie ba te bela ba ça ba problème de fondement. Donc libala na ezakana joité. Santé le so beli le bobongi. Na kati vino musala soko bandi musala suka ka fo ba rejeter yo. Na environnement o évolue ka bat balinga kayote. Ato sali malam bat ba reconnaître ato komi ko vivre na kata solitude. Ezo ça que étoile na yo eza réclamé parce que na ba famille eza na ba kodia ezali. Mutu moka kota na kodia ba pese kodia famille. Faut azali kolo ya batu nyonso. A cause la maman leki, a cause la noko, a cause la papa, a cause la maman. Abokola yo. Mais yo bando kenda mboka poto o comprendre te ba makole comme osolo ba pachi ba maladie moko bizarre na moni muta obela cancer moko inexplicable na bondeli pona nzamba bikisiye oh ezaki na code ya famille muto asimba yango azaki na posa ba sacrifier mama wana afin kazala lokola sacrifice na botel ya famille parce que les hôtels na kati ya domaine spiritualité et loko babengi incantation et loko babengi envoûtement et loko babengi alliance. Tous ces éléments-là, ils sont établis à travers l'hôtel. Donc, l'hôtel, les a centre ya makambunyoso. Yango tango balikambu ya détrition ya hôtel. Cela veut dire, nazo longola batu, na kati ya vie ya ba sacrifice au batia na kati ya vie ya batu. Au mona mutu, ozo mobali, ozo na mwasi na ndaku, mais faiblesse sexuelle moko, donc imaginable. Oza mwasi on vit na kati ya vie ya fragilité. Okoba ko sentir insensibilité na kati ya lit conjugal na yo. Et c'est un phénomène anormal. Au moins, moi, ça zolo tandoto, mobile musazo percé. Azo kantake mobile balene betu moko la mukabo mbala musika na ye. Donc moi ça comme la insensibilité sexuelle parce que dans le monde spirituel et si ba sacrifier mariage na ye. Yango au monde ba mariage beleza la incompréhension. Mobali alinga ko sala dialogue na mwasi na yete. Akoma ko tikelo mbongo na mesa asola no subiente. Et ça va force ba envoûtement et ça va force ba réclamation ou ezolinga ke ozala stable parce que Bible dit mariage est une institution divine. Mais pourquoi na kata bino yo institution divine ya yo zala beaucoup plus stabilité. Pourquoi il y a pas la joie dans ton mariage? Sache-le ma sœur, mon frère, tellement mobali oyo linga ki boza azaki na affection no makasi, affection si là.
comment on l'accès au mandat, comment on tanga comment on mandat téléphone, donc on peut pas imaginer. Et c'est un phénomène anormal. Ce sont des réclamations de nos familles. Tala libota no bien comment on va babali. Ma bota musu babala kate. Basi musu ba tchaba ko bala te. Mobali soka balié, faut makambo vie mo yombali wana sani ekufa. Mobali musu soka bali, lokola na famille ba choisir ça yo ke yo ndefo zo mbongo pour aider famille, yo jamais cause la errer na domaine na mariage. Yango mona mibali mususu soka bali mwasi qui meza la kate le lobo swani le bobongisi au changer basi combien au changer mibali combien yebaka elo comment se sont répétés deux fois na vie na yo et commis erreur d'âme. Sache il est bien faut ôter les maos en conscience à travers l'aide du Saint-Esprit, à travers ce que Dieu m'a dit. Je sais que ta vie sera ouverte. Dans le livre, il y a Exode 34. Bible soloba mboka oyo kotiko sala alliance n'importe qui. Et puis kobota n'importe qui. Et puis na vie na yo tellement pour détruire ba hôtel, ba stati, ba nzambe, o ba sa ba famille na biso. Ba famille tobotami, il y a de Dieu. Il y a des alliances noires o salama. Ba koko na biso ba sala ba alliance. Ba koko na biso ba adora, ba sa ba biso ba zana ba ne mamai. Basala balliance à makasi balliance wana basala ezo senga ezala renvexé. Il faut ôter les maloko la Gédéon sauter au côté les okobongate et ça na bato ebele abotama étoile nza babengi Gédéon na livre J chapitre 6 alobi oza vaillant héros oza mutu babengi vaillant c'est-à-dire une personne aza forte. Mais na kati ya vie Gédéon on se retrouvait il battait les fromages pour l'abri des mendiants. Cela veut dire batebele va vie moko esclavagisme vie à dépendance. Na vie na yo attention mbongo mama benga n'état sans papa nazo comprendre te na sala ka musala zo ka mbongo mais mbongo na na zo sala ngwe le côté soka na zo salaire na ko se retrouver le 5e jour na tikali mes brebis nazo comprendre te vie nanga qu'est-ce qui se passe na bise maman eza na esprit ya servitude na kata vie na yo eza na botel la famille bande ko ba benga so benga sasa abani ko tina ba mbongo mais mbongo atinda kawana ye moko personnellement il se retrouve pas mutu muso kabela mbongo au monde que maman papa non ko yaya mais à son bon on a côté on a nganga pour à bloquer yo de manière maboko et toboka les salaires des personnes à gage tombent dans ces sacs percés ça qui n'a pas été toboka photo bambango to kangango na prière parce que ceux qui ont lali au risque au petit 15 à 30 à 20 ans en Europe les États-Unis n'azu par-ci par-là vie les autres minorités et ça n'a pas moka benginga na sambeli ponaye azali de maladie benanzoto sucre prostate beaucoup de maladies. J'ai prié pour ces papas-là. Oh, bande kona ya famille bano sale bagé. Cela veut dire ya botaka mwana moko nyonso bana so libota atangi sakabango, aida kabango, mais les mêmes personnes à travers l'alliance ya famille babundisa yi. Ay papa nga nazo sala bobolam. Mais nazo comporter nga vie nga toujours ba maladie. Mais maladie nazo mo les normal parce que tant que 100 000 pour nga na kesa ba contrôle maladie limwe. J'ai confirmé que maladie on est maladie mo satanique. Et ça là phénomène est belé et ça là réalité est belé oh bah vivre na kati ba vie na bango et ça ba réalité anormale ce sont des puissances et hôtel où ils sont ganga na famille hôtel na atabisa hôtel na simba na za garder hôtel na bino nani oza na pouvoir ya famille et ba famille muso ba pouvoir ancestral au monde na famille ba pesa mutu mo pouvoir ye abi anaki ndoki a contrôler ba famille ba surveiller ka bato mais na surveillance wana yende mutu zo faire passer ba à sacrifice. Au monde maladie, moi aussi rein, au maladie à rein, au maladie à sucre, l'ande lango bien, au monde que maladie wana et ça maladie naturelle. Il y a un esprit derrière ça. Nzambe ya sacerdoce a yebisi na kobiki sayo. Parce que Nzambe azana posa a détourner sur ça Satan na kata vina yo. Même na kata vie à Pierre, na livre à Luc chapitre 22 le verset 31. Bible lobi que Jésus so yebisa lobi Pierre, le diable te réclame. Et ça n'a pas vivre na vie on va les comme la douter mais diable a réclamé yo parce que na makila na yo et ça c'est masse à sorcellerie à famille c'est masse à sorcellerie wana et lingate yo évoluer et so lingate yo émerger ou développer au Kenya États-Unis au ça combien les années la vie no bien et ça mutu mususu kunda kaka ndeko na yo en Afrique mais bando kunda ndeko na yo wana vie na yo et comme kaka bitumba na bitumba et ça ndeko moka benga na États-Unis na kaya bongo akundi maman na famille qui jalousie bandaka kuni mama après 2 mois vie na ye comme ko problème musala sala ka babengani asu musa mususu salaire akenda ka ebi makate baso mona na listing mais sur ba virer mbongo na banque yem kombo na isa ka toujours écarté et ça la réalité so vivre vraiment se poser la question oh pourquoi cette réalité Pierre écoute azaki ouais ensemble azaki appelé mais Jésus bisi a dit que non le diable te réclame pour t'esquiver si tu es converti sauve aussi tes frères et ça na ba te belé ensemble a tchalo que les États-Unis Europe a tchalo que Asie et pour sauver ba mususu
mais pendant que on a lisse la famille mais vie na yo toujours est déséquilibré vie na kati tobi informe et vide o meka makambo simbaka te o meka makambo simbaka te o sala mambo suka kama be ba projet nous a toujours inachevé o collaborer na muto pesi muto confiance o pesi mbongo o sali maison yo kena na yo mais muto na pas atikala esima be côté là akomi ko kosa yibi buloka kini o comme na méfiance abatu meza batu wana tezande bitumba na yo mais ils sont influencés même batozo collaborer na bango nzamba sacerdoce sabi singa za batele faut bimana kata bitumba et puis ba chaîne na bino ko koya ane ezo sila to tsela quelques mois mais nzamba na posa changer destinée na yo. Voilà, mais le lenge nini ya koyeba ke moto yo ana menyololo ana ba lien ya famille moto yo makambo yo tambola te. Quels sont des signes batba otala biso si ba mitali ba en tout cas makamlom de Dieu tukolo ba ngai pe na na ngona vie na ngai. Est-ce que vous pouvez quelques exemples? Na ko pesa exemple. Si na liboso za nini muto atangi classe okeluka musala osi musala mais mbongo bazo futa yo o sentir oza l'aise. C'est-à-dire tango osi mbongo wana ozo sentir ka ba perte et si na ke muto za na réclamation ya famille o kota libala o sala mobali nyoso bolingo pesa kaye affection za disponible parce que l'amour la disposition la goza disponible c'est un atout mais mobali wana asepelaka na yote et ça que libala no za réclamer au sein de la santé na yo okendaka soki chaque mois au sentaka ba malaise au sentaka ba douleur moko bizarre na nzoto au sentaka na vie na yo misu na yo et comment la difficulté komona au sentaka na makolono ba toujours ba douleur parce que dans le monde spirituel on a réclamé pe ba tizaka yo. Donc il y a des systèmes que le monde utilise muto a réclamé baso linga ba tumbai na kat hôtel ba bokela ka mutu envoûtement on a vu que na domaine sozali incartation envoûtement alliance négative parte négative na kati ya biloko na nyoso eza na hôtel ne mutu eza la établi donc ba signaux aux hôtels ça que mutu oyo asa na problème ya réclamation na otiko lakisa yo quelques cas oyo mutu ko sentir na kata vina ye yo atosali affaire na mutu suka kama be o santaka na environnement no bat bazaka na bolingo ya ko sabola muté atosali mutu bola mubatu bamona kama be o saka toujours mal compris et surtout que quelque part ta vie est réclamée d'où tu dois te lever à travers des prières de sacerdoce ombre wana ya réclamation oyo bat bazo mona ke bazana droit ya ko s'approprier na bénédiction na yo bato bazo utiliser étoile na yo bato bazo utiliser ba chance na yo faut ba bima totalement le col à la femme qui était le dos courbé na kata temple en fait que peut se réjouir. C'est ça ce qui est plus important. Merci frère. Beaucoup l'homme de Dieu. Makambolobi c'est très important. On a un petit plateau. Moi maté ya mouké et puis orienté tout ba hôtel biso. Sika on a chez biso télévision. Ba ba ko zo adresse pe numéro de téléphone. Merci beaucoup na ba tout hôtel biso na chez biso télévision. Na pamboli ba na Nzambe, na pamboli pepe de Dieu. Na zo senga na bato nyonso oyo bazo se retrouver na ba problème. Ya ba fondement négatif et ba famille na biso oyo ba héritage ya mabe. Et so ko filiancé batebele moyeba matezate o sawana na vie na yo o koma ko vivre kaka tout le temps ba déception ba ndoto moko bizarre ya ba mari ba femme de nuit oyo yebi mutuna makolote na kata vie no mona apparition ya batu bazo bundisa yo o so senti na butu soko lali bazo benga ka kombo no ba mutu mo so maîtriser te na kata fina yo oso se retrouver ba biso za na maladie moko incurable maladie wana oyo ba nosele yo eza maladie nzambe te eza na pouvoir ya monde spirituel ya spiritisme oyo ezo ko permettre yo te avancer. Mais n'angina bisa yo bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a un Dieu qui m'a réveillé la nuit. Il m'a dit qu'il y a des gens qui ont des problèmes comme la femme de perte de sang. Pendant longtemps dans la souffrance, elle a tout vendu pour recevoir la guérison. Et ça a quitté. Na fino peut-être déjà au teki nyoso za la kanango. Au teki au dépensé au bengi basala nzambe ya banenge nyoso. O yo considéra mais aux ala desi. Mais n'engene biso que Dieu d'Israël nzambe ya sacerdoce. Il m'a réveillé, Nazaki na Dubaï a réveillé, mon fils, lorsque tu descends dans ton pays, voici les messages que tu dois donner dans cette chaîne. Et ça n'a pas tout, ça n'a pas de problème. Parce que vous avez bizarre, parce que vous avez un problème d'avortement, aujourd'hui un problème, il y a stérilité. Stérilité est comme une vie na yo. Au côté d'un mariage, au Wumeli, Mbana Bazo Yate, famille à Mobali n'a pas comment tu as mal à l'aise.
famille ya mwasi no bakoma to malaise nangina biso ke nzambe ya Israël ayebi singa sana bato ebele bakozwa bana pe bako témoigner et ça na bato ebele bazoki ba conséquence ya ba alliance ya ba famille ba alliance moko ténébreuse ba alliance négative o ezoko entraîner ba malédiction o ezoko entraîner ba perte o ezoko entraîner ba maladie bizarre ba maladie moko incurable. Okoma wana okoma kotuna docteur ebiso ke dans quelques mois ozokufa nangina biso ke nzambe okutanaki na Bartimée na sortie à Jéricho ayebisinga ke vie na yo ezo changer. Il suffit qu'à osa na considération osa na foi. La Bible dit ne t'ai-je pas dit si tu crois tu verras la grâce de Dieu. Na yebi ke obengi basala nzambe mingi osala déci avec beaucoup de hommes de Dieu. Nangina biso que dans chaque homme de Dieu il y a une particularité. Na se faire promouvoir te mais nangina tia nzambe nangana preuve na makambo so tungisa yo. Eza na bato ebele na peso sali okoma ko vivre vie ya ba pensée okoma ko la même na balabala okoma même ikolala okoma crochard kolala na banda kwa bato lelo za lobo za awa mukande koma problème na lingi o mekanzambe ya sacerdoce na lingi o mekanzambe ya sacerdoce na sana kondima ke vie na yo eko changer identité ba pesa yo na famille identité ba pesa na bato mokili nzamba ebisinga ko changer ngo ndenge tozo kende vers la fin de l'année tozo courber vers la fin de l'année nangina biso ke ozo courber vers ta bénédiction. Cette année 2024 2023 ne finira pas. Cette année 2023 ne finira pas. Le Dieu d'Israël est dans ton chemin. Dieu a besoin de te faire une grâce. Dieu a besoin de changer ta destinée. Namoni batu o ba beli maladie ba sida nzamba biksi bango. Namoni batu ba cancer elimwe, ba prostatique, ba prostate elimwe. Namoni batu ba hémorroïde tene ya molili elimwe. Ba stérilité esili nzamba bisinga akopesa yo bana. Azana posa abimisa yo na kati ya mvutuma. Na kati ba parti ya monde de ténèbres abimisa yo na kati ba mvutuma na kati ba malédiction familiale na kati ba puissance ba kodia ya ba alliance ya butu eza fa mususu na kati na bango bazana nyama ya mai o abana ko sala bakoko na bango banda koko akufa muta ko maîtriser nyama mai azate aye na famille akomo beta bato malade ya mutu bato ko bela maboma bato baso perdre ba mariage bato baso perdre misala parce que esprit wana so réclamer bango. Mais il y a un Dieu d'Israël, il s'appelle Docteur Jésus. On a présenté à travers cette émission. C'est Jésus-là est dans ta rencontre. C'est Jésus-là est dans ton chemin. Si tu crois, tu verras la grâce de Dieu. Si tu crois, tu vas témoigner la main de Dieu. Si tu crois, tu vas entrer dans cette année 2024. Autre côté, on a quelques mois ici. Au côté, avec la joie. Parce qu'il y a quelqu'un qui va changer ta destinée. Jésus m'a dit, il y a des choses à détruire. Jésus m'a dit, il y a des choses à détruire. Jésus m'a dit, il y a des choses à détruire. Jésus m'a dit, il y a des choses à restaurer dans ta vie. Jésus a dit, il y a des choses, il faut en remédier dans la vie. Dans mois où il y a octobre. Zamba Israël a pambola bino. C'est votre humble serviteur, le prophète Ereka, qui était en face de vous. Et Nyomutolandingai, Kangami sous place aux alliés, Kangami sous place aux alliés, Naso Sambela, Kangami sous veut prier, Naso déclaré pour Nayo, Yomutona problème, il y a maladie. Yo mutona problème ya ba perte, yo mutona problème ya échec, yo mutona problème ya misu, yo mutona problème na makila, je vais prier pour toi. Le Seigneur Dieu d'Israël, mutuna saso landangai, miracle ekotanzia na bango. Miracle ekotanzia na bango à travers cette émission. Que l'impact de la puissance du Saint-Esprit et ça la partage na bango. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur vous bénisse. Mon numéro ça passe au bas d'écran. Plus 243 81 86 19 786 au bas d'écran, plus 243 81 86 19 786, c'est mon numéro. Appelez, n'hésitez pas. Le Dieu d'Israël est à rendez-vous avec toi. Tu vas témoigner son nom. Le Seigneur vous bénisse. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya nango et pas Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba ko bi décharger nakoko kobomba te bolamu nzamba salinga i prophète ba opportunité pour nga Clémence ekoma ki passe faveur ekoma ki passe tango na zungi ba opportunité o nga nakutani nango nakutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie
baporte efungwama bachance esala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine oyo nauti ozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzambe apesi nga bafaveur wana baopportunité efungwami donc badifficulté oyo nazalaki ya kokanga ngai ya makasi modele nzambe adebloka yango nayebaki te ke kozala na bopete boye vraiment délivrance eza vraiment très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que na linga makambo na ngai kende bien mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas ya batou tout ça naza na ba porte fungamaka en tout cas na sentir yango makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré naye lisusu awa parce que napesa nzambe merci na makambo asalelinga niopesa mpe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyonso oyo to babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki deja awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badelivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo mpona baorphelin bazonga kelasi na kaye sac stylo ketch frais scolaire. Toqué na Bible, na Psaume 68, verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. Tout soutenir bana wana, rentrée scolaire yango inge banda, na mois de septembre baso son la classe. Ndenge yo osepumonaka mpona kosombela bana no biloko soki mpo osepumoni mpona bana oyo baza bainnocent balingaka te ke baparent na bango bakufa me nzambe adesida ke baparent na bango bakufa epuis mpo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Mpona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089.